On a chanté toi quoi il faut s'abonner massivement. Kodo na chanté toi quoi TV. Kodo na chanté toi quoi TV. Kodo s'abonner na ya. Kodo na chanté toi quoi TV. Kodo ko sepela. Kodo na chanté toi quoi TV. Koto komona bagage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilm asomo ezaliawa tate mame aye iye tate mame aye iyo koto na chane YouTube iye na jode toi ikwa yoko sepela kota na jode toi ikwa TV kota toqué kota na jode toi ikwa TV kota s'abonner massivement cliquez nangonga kota na jode toi ikwa TV kota na jode toi ikwa TV kota ko sepela kota na jode toi ikwa TV kota le bonheur ne se trouve pas que chez les voisins. Kota. Grâce. Tellement là-bas, je me suis dit que maman, là, c'est ça qui va partir. Là, c'est ça qui va partir. Tu l'as noté? On a côté en bas. La Bible est pour le café, va biscuit à votre sarah. Ma. Comment est-ce papa? Ma papa? Grâce. Maman, il a pas monté autant côté ni. On a. Non maman, il a juste dessiné dans mon cas dans ça. Puis il y a un dessin ça là, quand on a une photo dessiné, c'est bon. On a habité beaucoup de temps, quand on a eu un peu dessiné, on a compris. Où y est billetté? En fait, na habité, il a juste qu'un dessin. Il y a moi c'est moi où on a l'autre qui souvent. On a dessiné pour qu'il ait et qui m'a raté. Grâce. N'est-ce pas que vous savez là? Bon, si vous avez moi si vous avez l'autre qui au dessiné, puis moi si vous avez que vous avez l'autre qui dessiné. Oui, il y a souvent mis na bandoto na sula bandoto pe defana masia. Ndengo bando dessiné. Na intention nini? Grâce. Eh. Depuis on débokenda ko sambila be mona na danger te. Ozolota mwana ozota mwasi moko bwe. Pe o décider amo koto déjà na nzoto.
a possédé yo papa oyo kozanga ata femme de nuit te nga na place na yo nenge ko dessiner miete pourtant ko dessiner ba souvenir comme ko zongela yo comme ko vivre na femme de nuit tous les jours zo mona ka elongi oyo ato moni mosi na nzela teli to zo mona ka elongi oyo olio sambila loko mona nzela ngape na comprendre te nzama ko mili sambila kazaka nde ba paye bosala nga suki na la na bongi na zolo ta mobile mo boy na zolo ta mobile mo mais faut na télé melango na prière pourquoi il pose la femme de nuit mettons comme déjà ko dessiner boy aux appels sûr que ça oyo lotaka mais c'est posséder yo mwana ngai na pas so dessiner malamu sambela sambela femme de nuit ya rasuste plus jamais au dessiner longyo okinga plus jamais ozokanga Namo na sumu kurumoko te au dessiner longyo ozamona nzambe sosola telema la prière na mabondeli makasi téléma la femme de nuit et puis kolinga te se souvenir ne longango oya ko dessiner non seulement na pasteur te yonde sambela ti bino mo bozala la nzambe te kota na ndako sambela bondela téléma milimo mabeta téléma la femme de nuit il faut que pasteur passe ba propre combat na eti va se le ndeni ça m'a besoin que le canapé nous m'a ça m'a besoin de barater Mimi omoni mbala mingi nde tosambelaka toza banzambe te nzambe aotekalaka ye moko nzambe po eza na mingi mpe babengama banzambe bakufa basekwa te kaka Jésus Christ de Nazareth oyo tata ya likolo atindaki alataki poso ya nzoto lokola biso kaka ye wana wakela likolo pe na se na mai na mokili oso moto asimbi bible seke moto nyonso akoki kosakana ye seke moto nyonso akosala oyo ya mingi me toza mpe bato toa na mitema ya kopali te toakanga motema ezobeta ndenge yayo ezobeta mimi nazalaka mbandano te nazalandi bokilo na yo nakambaki mbanda eza te nayebiki yo nde obotelanga mobali ok omoni na makambo nyonso elekaki mikolo euti koleka etant ke mama oyo asambelaka etant ke mama oyo ayebi parole de Dieu nalimbisi yo na makambo nyonso wana elekaki soki nakangeli okanda ebongo lelo soki Jorvi afinginga to alobi nanga likambo moko na sepe nango te na kolimbisa ye na okangele kanda sino kolimbisa te bonso na limbisa bato bakoloba ke apo aza mwana nga ndenge pe yo oza mwana moto mosusu na kolimbisa yo pona nini tokoti déjà famille okobotela nga bakoko na kwaka kovanda na kwaka kosimba bakoko na nga kosalia bango misala zalaka na mwa contrôle na maloba na yo munoko eloba mingi sumu kaka mingi ya malamu te nazaka mama bokilo pesaka ngata mwa respect ata sur 10 so pesanga 10 sur 10 te ata 9,5 ata 8,5. Merci maman. Donc na yo kindengo lobi na limbisaki yo na limbisaka poza mwana nga nga pe na limbisa na ngayo poza mama bokilo na nga pata na ye na tongo ezala na ngoma bete na yaki po Jovel ba na ngana ya yenda respectable horaire moi mutu musupa zo bimisanga mabeza yi ayebi bien ke mbongo ngati ndenga na sala mo babilo mo ba alime abengi oya ngazanga problème note mama ngati na sina limbisa na ngayo matango so bimé no bon na sina limbisa na ngayo ye pe Jovel ngazete na yebi kazate sake ndem sana na yebi kazate ayebe peke na oleka awa pona soa na yo ok ngala moni ndeti nazo linga
nakende na église tellement tozalaki na baprière bagene tozalaki de 5 heures ti 12 heures tokolia te lokola na priaki déjà ntango tokomaki 12 heures nabondelaki namelaki kaka mai ya pamba yango na bai ndenge nazoya boye nakoliela kaka après naki mayangani ya pokwa mama oyoki wango te ya mabe olinga osumukisanga mponi ata tosengani bapardon siko nde ozolobaki mayangani ofungola egene si oyo olela awa problème eza te mama eza yango te wana eza mpenza go mama wana eza mpenza tentation ndeka bino mo bosambela wana mpenza otente jésus sur la croix ah mama pesa gene respect ko ogenela ye ndako te ogene mpona bavino mpona babana no makambo bana eke liboso ogene ye mpona nga te oh mama biloko mwa mike olingaka kaka tobebana nango kolia yo kolia esala oni oh mama omo seki to kolingaka te ka chaque fois nabimisa ko basali langage eza bien te bamonake mosa bokilo na mosa mwana aza impoli oke yo mone moto pusanga na impolitesse yo olia eza nango te mama mimi totiena biso provision te tokabwana mpona biloko kolia te mama yo mpoza nde lokoso eza ya mabe lokoso eza mabe nde ofungola echene osomilema yekokiti mimi age nange sepusani nabokolaka bana na ngai lelo otango nga nalembi bango nde mutu baozwa batombolanga parce que bible elobi baoyo baza faible yo nde otombola bango baoyo baa makasi baotombola bango mama yo yebi teke mobali so abali mbongo nekoma ya famille ya mwasini oyeba yango te nayebi na nga me nga mpe nabala luka mpe yo so oza mwana mwasi abala mpe mobali na yo yaka pasa yela dépense mama okomisa jorvi loko esclave na obwene biloko olia te mama na nyonso osenga mbongo mabe kolata na jorvi ah mama mimi eza te mama biloko olela eza te na ndenge ya respect na nga nakoki kotelema te mpona ke ezwa biloko na ndenge ya respect na nga biloko eza ntina te oyebi pourkui soko osutukela ya biloko parce que owutaka esika moko oyaki kosouffrir waki okolaka na pasi oyebaka ndenge nini baliaka boudin te ozali kaka koanvie nde baninga baolia boudin nde baninga baokalinga maki ntango oyo kozwa jorville omoni ke fa bomisa famille no mobimba yango ozopimanga biloko olia parce que mwana oyo akolaki na vie ya bien nandimi te so mokilo na ye afongoli gene azwaka tuma eloko ya moke alia akanga estoma akopima te bokilo oyo aboteli ye mobali kitoko mobali oyo basi nyonso balalaki nzala mpo na ye yo ozwi chance ok nalala nzala te mpona mwana basi na ye bakufela ye so bandina mona mpe mwasi oya tya ndako ate mama mais esalanga mpe sengo ozoya monene oboti mpe 5 ans eloko eza te sambeli yango nzambe bebe ogene yango nzambe akoki kopambola bino te mpo ya mitema mabe bolukaka te ke lokola bato basambelaka donc bakoki kosilika te omankenga likolo ya biloko ya kolia nga na lokoso nde yango ezobanga naza mpe mwana bato awa bazalaka bongo glodi otete oyo azalaka na états-unis ntango bandako ya bazalaka kaka bongo mais ntango amona kotiela bango esprit batika na bango awa tande le jour c'est na mbango na biso ke ko moi maman biso na mata déjà oui banga basanga déjà mais siko moni biso nde biso nde toza ba eyang droit biso nde toza na droit na bango mais moi ya to kende maman sanelo moi ça peut to bimisa bakiti bando to tsaka mtonzi papa biso kutana na balabala mais na simaka mo na fia bon li était so limite otika zela ben to ko taper ensemble otika mo fia kwa kama kwa na balabala zela pana za simaka yo distance mais on a fait chez nous quoi Chéri na ngai soko komi motukai grâce temo ngai wa yo nakoma reserve esama elikambo osilika te bebe ndeti mikolo na ye biso papa oyo na bamaleti ya mbongo su ndenge ezalaka te olobi no ezala bacontrat omona so bakotisi mpe na entreprise papa moto asimba ya mbongo papa biso aza ndeti kesier na compagnie komona lia papa bino boye omona lia obenda
te bébé tout la mwisi ya Lalo sasa omoni mobali na ngai mopepe oza mocamarade na ye mokala nene oyo momibengaka mokala engagé fo sola na ye ayebi nga apesaki mapake ayebi aloba te bakisa na ndenge mabe te omoni sama a mobali na yo sala de momi ozo comprendre ana cope mo eza mama na cope pour intérêt na bino mbale bakisa soki ya kodefe ali kota na odefa wapi nga ayiba na ndako nasala ta yo moko koyiba c'est bien omona mizo neti mbongo ya te biso osala na biso nyonso ata super ta chaînette bakisa soit ok luka gambela no bakangi te te soka papa yeka na mbongo mona okata par sama wapela matino pesa bien na posa mbongo sinde na temia na posa la bébé na nécessaire na posa luko yo loba mbongo imona na te elonga sepela no te yango gambela no bakangi na bango te ninga na posa mbongo kutaka ozwi mbongo mbali no bakisa bo papa no kasa ta na maleta mbongo te na saki ni meloko opi mele mbongo na ba veste ni nyonso ya kala mama kangi chambre déplacée mais il faut ça deuxième prise omoni nini non ça la ngwata kasi zela kasi eloko ya corne beef ifongola pe ba chambre moni eloko ya corne beef fongola na corne wana ya fongola ba chambre fongola ba chambre ifongola ku valise surtout tango ko plein fongola bakisa tala jour on na chaînette au bail ma vie chérie to roluka ngo rapide awa bakaka des années peso chaînette na mo mais valait ka $50 c'est un dombo mkebo kazela ka lo bébé on bali na yo bakisa est-ce que vous comprenez niveau grandeur est-ce que bino pe bo comprendre te que na minute moyen obimisa mbongo ezate la lou est-ce que yo pouvez comprendre que la na monano ba to beponi ngana posa mbongo yozo er no sera er ba black ti mbongo zato ezati na minute mbongo ezate yo na mo mutu na wana yana ba fumi faut ba sokola bien pour ba te toki sama maramse marambo sekete bax a proposé 50 mureza awa nakina 50 wana lalu yo mona yo ozwanga mukie yo mona ngala lokwa yote ngana lokwa na muta ba $50 te nga subi ba $50 te nakena ngone tiwa so na lo te go benga ngati okopana yo so mele so derrière sama 50 ana so mbade jakite yo toki leka botoki sama leka botoki do yo ngaso na mbongo te na komelo mo ya pamba do soki mbongo na nde bolingo mama mbongo tie bolingo mukie mbongo te bolingo te kasi nalobi ke so papa ye na koki koyiba na pokwa kolanda te kolanda ete akozwa 50 wana kolanda ete oyebani yo sesa bavatizwe papa ingaki na papa baksa moni sama amesana na ba grand niveau mais 50 wana ozwa yo kota yaka na ngonga na oselo mbango sa show baksa beta show baksa moi ah baksa sama fashion ninga fashion sama zado ke na biso ale lote ya mimi sikana jozo wana yo lokola mona na mere na ye na ebito za patone na ngai ufutaka ngai mbongo ole saka libota na ngai kasi makamo susu na senga kiyonge na bi ya mimi yo koki kokota na utube te okoti na utube to na Facebook obetobe tobongisa meya mpo soki okoti na tobongisa meya kuna baza ko restaurant kama bota ko bongisa kama bara ko bongisa kampe famille kuna na kata tobongisa meya ko mona mama Cornelia mutema tata Cornelia mpe bana ya oyo tobongisa meya babota eza bazeri mukuru motema ya espe babo bazawa na mama komona te couple moko kitoko banata sansingi motema ide kiambi mama gentil omoni soko koti lisusu na Jodette Waikwa TV okoti na Jodette Waikwa TV njambe tori oyo eza kuna na kati ya sene wana mama na moni te bizaire oyo ekolungba mama amoni bokiloza moto amasekite moto ya botela ya mobali moto ya sato amona mobali wana voizo bolanga la wata oyo basi bakuvela ka mama ebongi yo osimba ye awa kasi mama pado naza mama na yo naza mona musana boite sika na due sika mama lolenge ezali na yo oyo zaka na ngo liboso ya mama bakata oya boteli yo tazo vi mama ebongi te ngai motema na ngai bulunguto na kamingi mpo ojobi mama osi moko mabempe ojobi maloko mama na yo avandisa yo te yo tika kopingisa ka mama na yo
jwa mama bakata na bande kona ye ndengo jwa kata azovi tosa ye tosa tetenga ina sola kana mama jano sakai nanga ina sola kana ndena zwita yo yoko na Selma be te mama omoninga imbécile na yo te ya yo na kati nini mama te mama yako jina yako lela te bisika ya kanga jeni a ndeni a eza Caritas oh mama ngana na ba camarade nanga lokwa ba Yvette Kakwata la champagne otali mwasi mbizo tondi nzambe ba pe na ba mama eza mbasuka so lingo bebisa musala na yote za mbala suka kipe poste na yo ya kolamba kosokwa bilamba ya Jovi enoko cha songi mama eza mbala suka mama merci bima na mama Richard bima eza mbasuka Kakwata Mosa Pembe yo ebi bongo libota wana ya nani kayena Yvette ba ya na lekiti yango wana bima wasongi tinga na solo laka yo kaka ba masolo nyonso na solo na famille wana solo kana bango kasi baza bato mamu bajongisa kayona njela kaso ngaka te mama j'aime bien zia salé on libanda bima no batu bima na comprend que yo to nganga na mame bakata moni makambo yo sali oyeba mama bima obiki na yo kama makambo yebisa Jenny Bosangi ngai oui macha yo so pesinga Marie nga alia fufuna ndakuno te ngana yebi ndakuno te bima nakenda bima zela salaire no libanda photo mema na boye po bomo na silence tambe mo zonga pona bima bina ofito lelo to mena opesona nyonso ko yaka te bima libanda mimi pardon na zanzambe te mama ngana limbi sakate so salinga mabe te mo dépasser limite makasi eza mena na besoin limbi sote bima mama oh ngana nzambe te na limbisa batu facilement bino bokoma ka osali mutu mabe apo yote limbisa ngana yebe loko tenta bima libanda ko yaka lisute zela salaire libanda olongwe musala mongo songiso ngana yeba mongo na songiso ngite ngana yeba mongo na tuka na mwambisa mai yo latina songiso ngi bino za batu la osalisa mutu te so osalisi mutu après lobby obanzola bana lesa yo na bima mama ko lobisa mangala mabete na mama te bino so bosensa bato ka ba mama Domitine Makenza motema papa dilondo lese ke to sambwa mama ko uzaka boy mama tikisa la passe na mutu ni selo passe mama sama za mobile na ngai ça peut aujourd'hui belé na obenga zo ya mbangate na oyo kavona ete mama ko de la camarade no kalo kwa ba gère au nom de Jésus na stama na lelo te mama na sama no le okufa pona sama depuis na banjo benga ina biso ata ko rappeler ngate mais amona ba appel nanga dans le ko ebiso za mbongo tende contre katani mama na comprendre sama te ne biso kepike azani kalme mo pesa na ngai yo yebi dépense nyonso na kolia na ye no melati ngani mnasela kai ne biso azani ka passion pour un temps yebi mbongo wa msusu neza boy fona raisonner na beta matolo na sabo sama o comprendre ngate asiliki po nese bongo do yese pele ka so senga siko le bimisi siko esinga sala na bank na epenza les kama bengi ya wele kate o yamba te mabengi na ngai pa na bengi o sama na téléphone na peso numéro na chance le pesa numéro sama téléphone na yo Sim 1 2 Oui, allô. Allô, bébé. Barcelone. Moi, si naote sama Barcelone. Maman na tuna mama moi si tu as pour sa présentation toni. Oh, wa numéro na hotel. Na biboy. Na zo bengo na oya ngasiko zo yamba te poani. Mais yo mbongo siko bana na siango mbongo ya na ngote na ya mpozo sola noni. Moi kaka kota. Ah. Na biso ilanga mbongo, so ina mbongo nde wana to slowly. OK, d'accord, tout à silobi.
soya na mbongo c'est tout. Bye. Bitu. Eh, abine. Loba nanu mama alobi nini? Maman bolingo asami comme ça va somnifère. Tandis que Zabo connaît Bisayo. Abine. Sombo ezate bolingo ezate. Non mais ba whisky trop makamsus na raisonnate. Parce que na bengi na numéro mususu monde ya mbiti. Je peux aller. Ko oyebi se tobota lobi alobi nini? Abiko ke lobi bongo na lobi. Paula. Mama tika mwambali oko, hein? Tika mwambali oyo. Non, c'est pas na relation na binomi balete franchement. Donc comme mon est le quoi comme ko troublé aussi. Dans 2 ans on pensait na makamsu, comme ko pensait kaka na sama. Hein? Oko tikete vraiment. Asala onini. Eh. Pardon, il faut aller en cuisine. Maman te mon dakala nzela. Et tu as des problèmes non, tu n'es pas camarade dans la fond derrière. Il y a problème non. Beaucoup de natana maman. Non, combien de la maman t'en a eu à a obima. Même si tu es Ouais, Guilo là. Quand on est au solo, l'ambassadeur itinérant. Je te rappelle mon frère, pardon. T'es patron. T'es maman. Problème au rendez-vous. Ah ben merde. Mais. Ah ça. Ah ben tu viens pas en bisi merde. On zole là. Ah ben merde. Ah ça les. Mais Robina gaina ya kai susu tempo. Ah ben tu viens pas na bisi ah ben tu gaina. Ah maman. Ndengeni nozaka mabe na mbokilo na ampe. Mais Robi e bakata na. Atori bango. Abengi bakata. Ngaina na bi mama bo mama tampa mama ko ya kai susu te mama na yo tata na yo. Malungba wana ojo ambongo na ya saere okende libera pato na zana bana. Tika kolela. Non biboye. Abengani yo parce que yo fandisi au PC conseil. Obe tolia mama pisa kama ona te. OK. Na zama ona mosaka sina zamere na bino te. Maman Marie-Jeanne. Na OK. D'accord? Kolela lissoté. Je comprends ce qui s'est passé chez Némi. D'accord? Matazonga lo musalati. Pato ojo lukanga atu banga ikonga. Akoto banga mutima te. Koyokela yeto koyokela ngai. Nani patron na yo? Yo patron na ye pe patron. Sko mutafuta ko nani? Yo pisa kambongo ye mpato akambonga pisa kanga. OK. Sko ngana ebisio bo. Ye aboyi alongolo na musala. Ngai na ebisio ki olongwete. D'accord? Merci patron. Na bunja mambo. Non. Mataka ande. Azab. Elle est où Mimi? Patron. Dirana kende na. Yo lo bilaki lo mabe. Ezaka oyo ebisinga. Ezaka oyo ebisinga no. Vandisier au PC pour maman. Mimi. Ça c'est la guerre avec les gens. Mimi. Patron, dirana ngaina kende bongo na ya Robi patron. Yaka. Mata maman. Yo zongela musala. Banasa musala. Akoya kosuko tande. Yaka kozongela musala na yo. Ahosale lode. Mimi. C'est toi qui commence à décider dans cette maison. Il y a une maison décidée. Marie-Jeanne Mata. Non, Joe, il n'y a pas. Non, tu n'as pas bongo, c'est bongo. Mimi, donc c'est toi qui commence à donner des ordres dans cette maison. Je te dis, Yabissa n'a bongo. Yabissa, non, dis-moi, c'est toi qui commences à donner des ordres dans cette maison. Non, chérie. Maman n'a pas libanda pour Annie. Maman a se retrouvé libanda pour Annie. Mais pourquoi Mimi Ozoyo Kate? Pourquoi Ozoyo Kate? Je sais pas. Tu trouves... Maman, Kota, Vanda. Mouta bimana ndaku oa kenda koluka pour que yo olia, pour que ye afutama. Yo, onosani, Vanda. Dotanga ibo. Onosani. Te, atikala. Mimi, fais gaffe. Mimi. Maman Ouassene, maman Oyo Asalioni, maman Asalioni. C'est parce qu'on peut se conseiller. C'est parce qu'on peut se conseiller et ces conseils-là encadrent par rapport à maman Ouassene. Mon amour, toi tu veux crier sur moi à cause de maman Marie-Jeanne. Je crie à cause de maman Marie-Jeanne parce que maman Marie-Jeanne n'était pas dans la faute. C'est que maman Marie-Jeanne te fait et ça remarque et ça conseille. Zoanongo soit maman Marie-Jeanne nous respecter maman Nayo. N'importe quoi. C'est quand la continue solo andosa. Ba bêtise comment le cœur. Kota.
Maman Marie-Jeanne. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Ok? Soki Nazate. Soki Nazate. Et le co ce qui est les gaillés Bissanga. Parce que là, je suis censé dépendre des décisions fermes et vraies dans cette maison. Et puis, Yaka, Bima Libanda. Yaka, Maman, ça y est, caca boyete. Quand il n'a pas ce cabine d'accord. C'est pas bien, tu m'as lié. Ah, Bexolian. Maman, elle est un peu mais à Obi, on est ça pour poter. Aussi ça. Il relia. Batamula kana banzana po. Et lié te maman. Sika fukwe kokutela nga esika na kolieli. Fukwe kaka place te atapa ba kilo na ngalo batamukisi ba lobela bebe na bosani ko mukuse. Menga lekela mulai. Aya siko na doser. Menga mukuse bien ngalo leka yo mandam. Tas ko mukuse ngane. Bon. Il relia papa, il na nga sumina male balia ya bango telia. Tinolia nga pale. Baby, on s'arrête là. Qui peut être moi de la personne là. Oh, il y a Hiro eh. OK, on l'a pas, il y a non. OK, il y a tout les gars. Comment nangai? Sinon on a sur la norme comme ça très important. Il y a ça. Il dit quoi parce que on nous avons un bon thé Hiro pardon. Ah, yo pe on alors ma comme nous surtout boganga ba ko pa kina. Non c'est un bon thé. Yo ka. On a na ibso idée on a là il est déjà projet pour nous comprendre quand même. Moni na vandi pour na ki. Avant de tourner na ki na molo na bloqué makambu et fondamaté. Moni pe aux alesika moko za mabe. On a posé un mode déplacement. Le mode déplacement, tu peux ça bien. Au bouger dans le milieu, au botama, au kolika, wana, makamboye simbati dans. On a qui vraiment la souci dans sa main un peu plus déplacement. D'ailleurs, qui ne peut pas s'amuser tata, le bumbashi kaka. C'est le mode déplacement et puis. Ok le bumbashi. Mais quand on a le bumbashi. Ah, on est tout. On est à passer au cop, on est sur la grande. On est bien de l'omnanga, on va se soucier. Ba meza ba libanais ba meza ba chinois ba monanga da trop na ka osenga ba na ba CV mais ba supermarché tout la Congo na ina tambo les aussi mbate te izilo malunga yo tanga na yo lumbashi pesa mboka mo ya bien bibi yo suri yo kuna problème te ya mo na oche esprit na kinega na katira kena yo mongo so ke ser moto pour aller l'église boye vivien du bon de sonama mbali ne pesa za sonama ba on a poto mais bashi azaba ne ba sala kima misa mo net misala ba ni ba cargo ba tinda bloc à partir de Bumbashi et ce que important pour ce que le Bumbashi kuta proposer tout grâce pas que neme grâce à boya kana no solo na étape pour na ngeza obi ko sonya ka ba relation na vie za benza ina mini nga mo bwa ke na Chicago Benji vangu obi tika mana nga mo mulai bo Benji vangu benza na Chicago na Chicago nzambe na ngai yo nga mo pona kata lushit yasinga ya kuvanda vandi pe to kata na malamu wasola ba mbeli ne mndatini ngo na tadi le ba monde yo mais ça qui est ba démarche ni sukuna oh sombi biyo futi ba blogo na ni sukuna TV mo na mbende za mboka sika mo wa na tio no mama quelque chose ka tenana ami mon père no yambanga ina sa mbadi ba bengana kyo awat papa oh tu beta no bale na ba kilo no oh so beta bale chaque jour la ta ngo ba kena na feti yo beta bale yo penza oh makolo bale kemba awa lokola ba jogo kuvumbu onini bongo sikoyo mama abengana ki mama bengana ki awa mais oye lisusu papa eza komaki mama to respect ko bimité mabe na miso ba tutendeni papa ozanga place okende des passages mo inde na ndako tana mo eleki makasi ande parasoleil na yo ande parasoleil na yo atanga na bien so mal occupé songo voyager comme ça liboma le bala iro là relation stérile datane loko moko te sia on a vision de loba na ngai na ndako batu yo nga na loba yo betanga kara oke otala kuna ngana na loba na koto yo otala kuna edeko ngina binisa batna lopango apo to mona mtu mabe mukwana mama bengana za ki mukie papa mi pesa response mulaiko lopango mona bino be bofute la tiens fera une vérité kaka mse bien nenda ko yaye
Et ça sens, on appelle le pango ya bino to bo foutre la toni bon ndaku. Ba to son ndaku te. Ah boni ko tonton. Boni boy. Donc maman na biso bengani yo. Loko za na camarade na yo azai mo mutu esala bien te so ba respecter. Ala yo zongi to on yo banga maman biso te. Na bona ngotanga kombo. On appelle ça succès. Boni ko na peso succès na kombo nanga na lopango ba yeba yo pa nini ke mama na biso bengana ki mutu na yo mais yo si mutu na yo wana oyo kozongisa mutu na kasa lopango ala tela biso ba kilo ta air nyonso sia eza sant zambe ba blena ba rouge ba blena ba rouge ba sera kuza ba mutu na pesa yo nini ko za camarade no ya ni ba relation stérile boko bima bokende ta ko chiko ta libanda to plus on met la baba secret pesa la nango papa exacte na camarade na yo kuto manke mama respect mama bengana ye camarade na yo yene lisusu pa bima bokende bima camarade no ba place enfant de ça ngo ebele bele wana bola tatu ba rouge bleu le quoi so pena ebite so ezaki ni yango tala ngape kwa mta malonga mama so benga mama penja so yebisa camarade no ayaka ate mais yo so yaka na ekaka boni boye papa bima kende na ba 100 francs na bima na kende kasi mais bima kende alié ma casse onde alié ya suri azo singa suna bakisa bakisi nga bibi na bakisa ali pome mais na mai na ngobo meli bon mela mayo yo mela mayo pom to mayo bima Ok. Bon voyage. Merci beaucoup. Bon voyage. Naya pourquoi? Merci. Le rôle est là. Naya pourquoi nda? Ba camarade yango na ba couper ngo esia. Maman benga na maman yo. Maman benga na maman yo. Mobile mninga yo eso mobile nanga mobile no bangela c'est pour la basera mon ebino OK il y a expliquer vérité il y a pas mettre au thé il y a expliquer vérité les autres fait que mon ngi mettre au thé mais ngale l'équipe nous mbele bozana c'était comme ça maman kobenga na benga kio na benga kio pour expliquer pour to lalité butu mobimba mimi kakalibu yo za une expérience belé ina yebindo bokola biso maman mimi azo ka bien te donc chérie ça va tellement benga kinga wano oyoka ki makelele ne tellement na za ko bondira na za ka to koma ko ta suka comme ça na bima na ya mais bon azui qui c'est qu'on non hôpital balobi et cause à soit mib soit typhoïde mais na ninga bande ko les bons poyin omoni ko ndala le mpanzi boyeza ka sikoyo butu mo mbeza eka kola na se na facha ka libom na se ala libom mama bondeli Gervais aki makasi yango na tongo zo benga to aki vraiment akonga mna bane okamba nazo kamba presque ici il fallait na pesa mbongo o esenga kito to pesa mosai na nzambe pone eloko esengaki to soma na église yango moni kuna obesha yango mona zeleka ki donc église sila na yambango te ya mutema be même kutu bible lobi lela na ba oba olela ozelaki ni non ozelaki ke aussi c'est église oyoka kengai na kufi na pasi nzamba confondre ka yo na prière na maman so daki Jorvi o asale la ko apesa ko mbongo ndo linga ko ya rapidement comme oyoki ya mimi mama na okufa te maman no lobela na lobby natangi komba mutu te me na lobby Jorvi o lobby na lobby bela te bon mutu azobela za makasi maman essaie de la bela te bunde mutu sanga pasi na côté échographie et là quand on a bossé à comploter contre un côté échographie bah on l'a que ça yo douleur on a yo échographie zanzambe te no bando kokota mabondeli donc ne pas banganga na yo na yaka kolela na ndako ya mwana nga parce que ngane na boti na ngo lobela bongo ngane mutu na taille na miso nani na minicho ovandi normal malade sili mimi elle c'est ma maman. Attends. Gervais, comment tu ça mateza kimia. Yango moni babala kana. Ah, tu me dis tu t'en fous. Tu t'en fous, c'est ça. Gervais. Maman. Oui. Na otika mimi aloba maloba bon devant yo. Tika loba na. Toi, qu'est-ce qui te prend? Ezanini. Yo kasi ngane na sina. Oh, Mimi.
so na bina zong sa esprit na ngaka maman je m'excuse na la telo lingwa na ngano to kama kofi to bunda bando sala ondeni na bando sala ngo pa na yepo na makenga donc nazo boya ko boaka bible so na moni mutu oyo aza ndoki ya vi na nga eza mwasi na yo chaque fois nazala na mabondeli chaque fois nayaka awa kolia awa kofinganga kopima ngati na biloko ya likambo moke mimi maman na boye na yebi na mosala s'il te plaît na nzela ba prière na ngai lokolo kokaka ngai te vanda wana boni mimi maman mimi azokosa te maman chika soka kufa bonga mimi akoko kweya ona koyebisa maman ela nzambe limbisanga pona ye na ndimi akufa na ye mets-toi et on va laisser ça s'il te plaît Vanda, non. Toi aussi. Maman, je suis... Attends, arrête ça s'il te plaît. Maman, je suis un peu désolé. Naoya comme ça, tout sur la détail. Ce qui moi, c'est dans bela. Attends, akufa na atika na quelques minutes pour akufa. Kobenga ngate. Mais problème na onde Naoya. Maman. Ce qui peut comment les calem sous Naoya sous nanda konote. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Pour est-ce que les kate parce que yo nengo zawana okoki ko manquer mukolo mote mama na mimi. Mais mimi aza ko mankanga. Na boteli o mwana. Maman, na peso na loloka na peso mbongo espace comme ça na oya. Oui, eza na mutu moko na bondelaka. Na sombelole ke ndeni na siso. Soki na zalaki mutu na bondelaka te. Na ngana changer mati. Pour na bota ki oka pour na yete. Maman, s'il te plaît, reste tranquille, non? Non, la maman bon en transport, c'est quoi ça? C'est ça. Non, son babakis. Obiki. Son babakis. Oh, beau man. J'ai envie de la malade. Maman. Mimi, ozonga mabe. Maman, s'il te plaît, Mimi. Oh, kangananga. Ozo kangananga. C'est quoi ça? Maman. Molue kazaka ya soni molue kitie molue pesi verbe na monoko le mobile comprend la vie te bala vous t'as la télé ou vous avez le téléphone c'est tous les deux miss on est là miss yo bobe la mise avant ouais na répondre na camarade na moi télé là to na tenga demande tenga kenda photo a changer na combo non bon ça rien abandaki na se abonda lobi te et puis nobeta bakara nobeta télé bango bamatisi volume na bango oza église ngani baloba toza na moto te soki yo te no biso toza bato te bato mabe mama bango nde bazala mpona bango nde basambelaka nga nasambelaka awa nasambelaka chaque jour ata 4 fois par jour mata mutu moko to remarke nga asambeli poma miso to nga azovivre na vie nanga nzambe nde moto aopesanga mpe aosalelanga oko priere modele nini ofuti toyoka priere bango basambeli zuna mai oui mama ozoba bakokofuta bino pa nzambe biso topima bato mabe bino pa bato malamu omona panda nzila lelo otémoigner oui mama sopela bangongo mpenza sopa mai boniko sia opuye nini sikoyo poni opuye oloba ke bozana mutu mosusu te soki nzambe te mama biso mutu te papa biso mutu te boniko sala grand boyoko bamitima mabe te ekutu koloba nanga te po mukona na koloba nzambe yokelanga mawa nzambe borfelin boniko borfelin mukilo zaka bino yani yokutu koloba nanga te koloba mama bibobima boniki baba na nzambe te ponde babenga bino befa bo na kosambela nzela nzana babenga bino bobima na prière babima kuna boniko fiko kofunda ka bato pa nzambe be bato bape mate muke nzambe tala likambo oyo nzambe tala boye ko biso bato mabe kolela so na lobi o mama Diana lobaka agangelaka biso est-ce que boza na ba 2 ans 3 ans non yoza mukolo
grâce aux amukolo. Est-ce que biloko bochu ko sala vraiment? Et ça normal? Est-ce que c'est normal? Nanda ko bovanda bino moko. Bovanda bino moté. Bo pensez que ba voisin? Non. Donc bozo sembela bo comme si ndako loko l'église. Ata ba bim nzamba nga to kitande lelo pona bino. Aya ko longola passe bino bozo mona banaka ba mona passe bo kenda raté pour ani. Yo kasi ba nyusu bazala ba voisin baza ba sambela raté. Osubo yo ba voir ba zo sambela abi ezo kota la kasa ndao na biso. Non, nga na 20 nota télé. Yo Marcia. Na yo grâce bo yo kani. Bo provoquer ngai. Bo manipuler ngai pour te comme nzambe ngala lo bate po so na koti maka nzambe nzamba ko frapper nga. Non! Nga ba manipula nga te. Tant bozo ganga wana bozo lo banini. Loka nzambe mama diana ko lo bate po nzambe. Tala. Suka lelo. Sikoyo. Na yo kate. Na ndako yo ba voir na bino so bozo sambela. Nzambe na bité bino donc na église boté ya rabat so boté ya rabat bo mona biso to sambela raté. Yango nzambe yango bazalaka na ye. To nzambe babelaka ye. Neti ngabo na zakana nzambe mama avant na nyeta makona na salon on a sambela nzambe nyoso o nzambe apesa nga la vie apesa nga libala malonga nzambe mtapesa ngango okanga na sokanga nzambe yango bozo lelaka mingi bozo yeba ko senga te moka lobi ko ta na bible ngo botanga bible bozo senga osengi lelo onano moni yango te lobo sengi mususu omoni yango te lobo bakisi mususu omoni yango te lobi ko bakisi mususu ko lobo kangi nzambe lokuta yo yebi nzambe Marcia grâce yo yebi nzambe yo somo na nzambe la vie na yo somo nzambe na vina yo ngala témoignage ya nzambe nebi bisika nzambe lokota ngai pa komisinga ne sikoyo bino bobi nzambe te en tout cas so yeba ki nzambe ne si nzamba sasala obino bozo senga ka nzambe ba orphelin e nzambe na kimukolo bino bolela batata bino ba mama bino eza mbasuka tokani sambela nzambe na motema na yo omone église eza motema na yo nzamba vana na kata motema na oganga te. Bonjour, allez. Prière à borguer ou kende kuna na boutique kuna na saki ya loso na ba sikre kuna na sachet na ba c'est moi qui dois rezolanga sanoki kozwa pusute chango na mapeko za mwana mobali ozokoma faible po ozaka na mwana mwasi sima mwana mwasi nzambe ozolanda ka buso ba mwana mwasi olosa bisaba mbali basalaka kilo ko zanga biloko la tikaki kuna tikaki kuna depuis lobi ozwaki yangote na mona porteur ateni muta puswa mema na kasi na mwana mobali nzambe yo ozozela na tindo loko kokosala ndiko zana beloko kosala ba mabe mama moni bano ko mama na yebiso likuta mabete mwende na zoete na classe année passée wana na mwende tiza bango bokomba tenga makasi mama ya normal te bato sambela nzambe bandoki minene bato bata TV na ndako na bango mo bino bozotala ndanga eza na sens kuna ba voisin bazoyoka bato kuna basambela mambo zoleka mabe na mais c'est un peu bizarre de ce que tu me dis. Non, je dois t'expliquer pour que je puisse comprendre. Est-ce que tu peux au moins m'écouter, s'il te plaît? Oh là là, je suis émotionné. On doit sauver l'âme de quelqu'un. Je sais qu'on doit sauver son âme. Mais docteur, s'il vous plaît. Tu veux sa vie ou pas? Est-ce que moi tu me comprends? Je te comprends. Mais c'est la vie d'une personne, c'est pas ça les problèmes. Tu peux au moins comprendre. C'est sa vie qui est en jeu. Au moins tu peux comprendre. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux qu'il accoufa, c'est ça? J'ai pas dit ça. Et alors? Je vous parle de moyens. Vous avez demandé une somme de beaucoup d'argent, d'accord? Et puis je fais ça d'abord pour toi, c'est parce que je t'ai connu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez faire autrement? Non. La place va opérer. On doit, c'est obligé. On doit l'opérer. On doit vraiment, c'est obligé. En fait, moi je fais que mon travail, donc je te dérange pas. Bon, c'est mon travail. Donc c'est vraiment obligé l'opération. Bon, je ne sais pas c'est quand qu'il y a avorté qui mais ça compliqué. Et puis maintenant c'est un cancer. Tu peux imaginer? Cancer. Donc on est obligé parce que les obéis ça m'a des trompes, tout comme ça. C'est ma femme. S'il te plaît. C'est ma femme, docteur. Ta femme, bien sûr. Mais tu peux aussi adopter les enfants. Tu peux adopter aussi, non? C'est possible. C'est fini pour moi, c'est fini. Non, ce n'est pas que c'est fini. Tu veux savoir ou pas?
Dis-moi. Non, dis-moi. C'est sa fille qui est en G, c'est ça les problèmes. Docteur, c'est ma progéniture aussi qui est en G. Est-ce que moi tu es en train de comprendre? Il n'y a pas moyen même de médecine. S'il te plaît. S'il y avait moyen, on devrait déjà le faire. C'est parce qu'elle a mal avorté, c'est ça le problème. C'est un cancer, tu peux comprendre moi. Ça touche trop loin. Mémé. Oh, comprends-moi. Oh, vraiment comprends s'il te plaît. Mon amour, pourquoi tu m'as fait ça? Mémé. Mémé. C'est pas de sa faute quand même. Écoute, s'il te plaît, tu peux garder ton sang-froid, ok? Moi, je vais faire de mon mieux et puis avec les collègues, on va voir ce qu'on peut faire. Et je te dirai quoi. Je sais que ça fait très mal, je te comprends. Je suis abattu. Si, je sais, tu as très mal. Ça ira. Je n'ai pas quelqu'un à qui je peux partager cette douleur. Je n'ai pas quelqu'un à qui je peux relater cette histoire. Je te comprends. Je te comprends vraiment, je te comprends. Mais laisse-moi faire mon facile travail. grâce. C'est Dieu qui fait toujours grâce. Merci beaucoup. Okay, c'est bon. Prends courage. Pour la somme, je vais me battre. Et je vais payer ça. Ok, d'accord. Ça ira. Merci. L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y quoi niveau s'abonner massivement. Maman Suzanne, est-ce qu'il y a moyen, il y a que ça la WhatsApp conférence, hein? Comme ça, au sein de Ariane, Michou, Nika, Junior, Merdi, hein? Les Loufou tout dans, au sein de Bango, comme ça tout solo là. Et ça, et le Komoko est à l'auto là, et c'est qu'il y a partagé en conférence avec vous. Martine Lebert, peut-être avec Nisha Mandiango, Madi Lagrave. Bonjour. Oui, merci. Zélan, ok. Kokata. Oui. Bonjour. Bonjour. Nazoluka Souris. Avant d'accord. Souris. Yozanan. Bon, kana saraka na donc moi sinanga. Hein? S'il vous plaît, je te rappelle, Nazomo na mambole kelinga. Yo, Souris, moi sina yo. Ouais, ouais, pembe buye nzoto kitoko taya bien. Balukano. Oh! C'est pas possible. Zongo no silo moké. Azakate. Souris. Oui, Daddy. Kombo na ese pelisanga. Bonjour. Bonjour. Oui, papa. Papa ye. C'est elle? Autour de elle? Ye, moi c'est kitoko. Papa ye. Tais-toi. Attention. Hein. C'est qui? C'est un ami, papa. Moi c'est nazala na papa. Oh, moi c'est non. Papa na. Mais papa biso kazi. Papa biso yo mo miozolo. Na eba ite. Eza ko tu bien peu le rôle au cas où malade nango. Na écoute na papa. Oui, papa. Papa, c'est un ami. Papa, c'est un ami. Papa. Souriez, ça, papa. Kasi na c'est un ami. Yo, c'est un ami. Ta mère est là? Maman. Je suis confus. Comment tu peux amener un énergumène chez moi? C'est chétif. Papa, na yedaki kande na cours ya statistique kaka. Ozolinga mutu. Yo obala. Yango na sola. Yo bana na. Oh. Mais ça papa vérité. Mais ça papa vérité nga na yedako na cours ya statistique. Yo linga. Papa ça na vérité. Je te donne 2 minutes. Si je te retrouve ici, c'est à moi.
tika na ame bilobele eza tumukona sokabelenga sa $50 nde lakisi ki ngande mwasi no kaka fo balanga kaka mais yo oza na respect o papa biso oye bongo ndenge yo baleki nga na bimiso te boni boko kende yo moko Nacha des autres. Tu vois tu nacha des autres. Monsieur, tu vois papa na la ministre ke papa na ministre quand même. L'heure est espèce de ministre sans talent. Machiavélique, espèce de poule mouillée. Dis, justement, c'est ça, maman. Dans l'hôpital, le docteur a été clair. Parce que lui qui est dans l'hôpital, il a déjà compliqué, voire même à maintenant niveau mais ça n'a pas abouti. Et voilà, je me suis dit non, 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 même l'hôpital à mon aîné. Donc un hôpital du cinquantenaire, ça c'est l'examen général, mais c'est qu'on a pu retrouver dans les Boumouya Mimi, même si ce qu'on a ils ont dépassé. Ils ont dépassé, donc ils ont l'équipe la même là. Et au moment que ils ont eu à remarquer que Mima Sala a avortement forcé. Et c'est le long à maman. Je parle s'il te plaît. Asala a avortement forcé pendant un moment. Et voilà, cet avortement a infecté ce qu'on appelle l'itoris. La katsalibimo. Donc, les tolo baboué, tout de mimi, tout autour de l'itoris, ils ont pourri, ils ont infecté. Alors, on est obligé, et ils m'ont dit, l'opération n'est ça, na ba somme ya ba $4 000, $3 000. Maman, pas ni dépasse. On va enlever biloko ana nyonso. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ils sont malades. Moninga mongo pas qui problème ango. Donc, nenga zawana, nenga saka avortement. Et bébaka déjà, basalaka avortement ou bien te. Yango wana siko tong bozo ke ko longola bazemba osabno ba crétage. Maman, ce n'était pas ça. Il faut qu'on y ait bas. Maman. Maman. Maman, Jeanne Paul, maman Loba. C'est maman, oui, maman. Mais est-ce que tu peux t'apaiser d'abord? Sikoyo soki na otala boye aujourd'hui ndenge ezosenga bakolongole ba trompe bakolongole matrice bakolongola ena itoris siko yebisanga ils sont censés yebisanga sikoyo tina ya bomoto pe ya kibomwasi na kati ya ndako neza nini ponga na boti bino bino pendenge zawana il faut bobota soki kutu akoti ata ménopause tokoki koluka ata ba méthode ebele mais asala kikindumba yo yebaki te yo zwaki pava pamba oyene na ndako okabosa yema voiture sans monteur ekotambola ndenge nini bakotindika yango siko ye aza epave aza sans monteur parce que monteur ya mwasi eza matrice ebombaka mwana eza batrompe eza itoris oyo kopesa mwasi ya moko basentiment nzoto non oza mokolo oza esomwa moke te atuka nzambe napesi yo merci napesi nzambe merci mpo nzambe obande kotala makambo ozoleka nao soki azalaki pembeni na nga na nzela bapriere na ngai le mosu likambo elinga oya te cette affaire ezumemi ezungai. C'est la chose qu'on doit comprendre. Mais à soi partenaire nanda kunangai. Mama yele pas bolola mwana. Mama longwa liboko monyo simbi epe mingi. Olale li epe mingi. Qu'est-ce que tu dis? Longola liboko ndinga za. Maman. Kaka sikolo. Akende pana bango. Soki poko ya kozwa biloko, zwa no biloko anda. Pongati obengi ngawa. Na tina te. La bengi yo juste
Maman, tu sais combien je te porte dans mon cœur. Ce sont des heures qui s'arrivent, maman. L'heure est grave. Bokoto, na chanté toi y quoi TV, faut s'abonner massivement. Koto na chanté toi y quoi TV. Kota na chanté toi y quoi TV. Kota s'abonner na ya. Kota na chanté toi y quoi TV. Kota ko sepela. Kota na chanté toi y quoi TV. Koto komona bagage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilme asombre ezaliawa tate mame aye iye tate mame aye iyo kota na chane youtube iye na jode toi ikwa yoko sepela kota na jode toi ikwa tv kota toqué kota na jode toi ikwa tv kota s'abonner massivement cliquez nangonga kota na jode toi ikwa tv kota na jode toi ikwa tv kota ko sepela kota na jode toi ikwa tv kota l'air est grave. Le bonheur ne se trouve pas que chez les voisins. Kota. Ada ilugae, azaliawa. Dense na biso, azaliawa. Bokota. Kota. Bana kine, bana kongo mobimba, bana diaspora bokota. Kota na jode toi ikwa tiki. Kota na jode toi ikwa tiki. Bokota Bobe wa ikwa azaliawa. Bokoto ezaliawa. Odingi ko seke ezaliawa. Odingi ko seke ezaliawa. Tate mame aye.